députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Allez, bienvenue mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, ça dépend de quelle heure vous allez nous suivre. Ça dépend, il y a heure Nini Bogolanda Bisso, Masolona de Pité, le rendez-vous de l'information. Bisika ba Congolais, bakutana kaba solola kama kamuna bango a Congo. Bisika banguna bayoka kamite mapasi Bitumba. Bitumba, Corneille Nanga veut la tête de Sami Adubango, vice-ministre ya défense. Mwana ya Ituri, mwana ya baweleli nini. Oyo azolukela mutu ya Sami Adubango, Masolona de Pité parce que nous parlons de ce côté-là, Tokolobena Makambu ya Bitumba, Oyo Barwande ba imposé biso, eza Masolona de Pité. Masolona de Pité bande konangai, Tokobeta Masolo ya sorti à gouvernement, Oyo bande koba kozela. Qu'est-ce qui bloque le gouvernement? Est-ce que le gouvernement est bloqué? Ou bien il y a quelque chose qui ne va pas? Masolona de Pité, Tokobeta Masolo. Les ambitions politiques, comment on peut les gérer. Voilà. Makamu toko solo la ka yangwan. To solo la ka muke wana to sololi na biso. Et puis to sisi Masolo, to kabwani parce que lelo to kendaki na ba lauréat. Na betela kibino li solo ya que Tango Tobandi, première promotion à l'école de criminologie de l'université de Kinshasa. En master préparatoire, Tozala qui inscrit 14. Sur les 14, 8 Baouti ko défendre. Mi balende batikalaki, là j'apprends qu'ils ont moko, parce que Bamoussousou bakendaki tina soukate, parce que Kotanga, il faut avoir le temps pour ne pas faire la formalité. Nasimanango lelo tolobaki tokende nan kozwama mu pepe tokende nan ko baluka na mabele. C'est comme ça que nous avons été. Nanzela tokei to sambourbe na banzela tokei na zamba. Vous allez suivre ça à la fin. Ya oto sali sinon ba capable ezala na kibombo na manema. Bazala ki debout. Ezala na Sud Kivu, échange patriotique, biso to intervenaki na Oya Ottawa na Canada, intervenaki en direct, nous avons échangé. Nous sommes sur tous les fronts, parce que ce que tu as l'échange patriotique qui est à Canada, tout ça qui vers 23 heures passées, à Kinshasa, on était debout, en dépit de l'occupation à Bisso, parce que nous avons un objectif. Pas ya ke balanda monsieur Tambwe, mais balanda oyo tozali koloba pona mboka na biso. Balisa molimo na yo, na mabele na yo, ainsi tu ne les trahiras pas. Oko trahir mboka na yo te soki obalisi yango na molimo na yo. Et cette prédication évangile wana okozwango na parti mosusu te. Seulement sur le capable. Okozwango esika mususu te kaka epai ya ba capable. L'action commune pour la République. Chez les capables à l'action commune pour la République. Pourquoi? Parce que ndeba to babalisa milimo na bango makila leur sang na bisika na mabele nzamba pesa bango. Lelo bande konangai nazachi kolobela nazolobela makambu ya Bitumba, makambu ya certaines réalités o esala kabatu pasi. Ngapena lobaka na bino émission ya kolanda ba visiteur pona kote kamboka na yo kitoko. Enko Masolona de Pité. Émission ya kolanda na bana na yo. Émission ya kolanda na mobali na yo. Na mwasi na yo. Masolona de Pité.
Ce n'est pas parce que nous manquons quoi faire que nous passons à la télé. Et ça pour koluka mbongo ya YouTube te oyo bato belé ba escroquer bino des années, ils n'ont pas d'âme rattachée à la République. Ba mususu na utaji ko yebisa bino que il y a 2 personnes qui m'entendent. Je respectais, je pensais que en tout cas même si nous avons divergence d'opinion wana za mutu mais na yekotala anyanya wanyanya. Et le côté c'est juste que Azwa maloba na ye lokola marchandise à vendre pour avoir un peu de sous pour na ko survivre. Et yangona lobaka pe na bino soki otali batu ko mataka ko kitaka alongwe na media awa ozo mituna te atondaka koluka nini surtout bino bande ko na biso ya libanda mupaya kaka ndamela kama ekufela mbwa. L'évangile, sur le patriotisme, sur les valeurs, sur la congolité. Okozongo ailleurs te. Okozongo. Bisika okoyoka makambu, la richesse, la grandeur, la beauté de votre pays. Ah. Okozongo ailleurs te. Ezana bateki bao bazaka na marchandise toloba ako créer ako kamata titre ya munena bambiki eloko ezate soit il va se mettre à s'attaquer à tout le monde à fingi oyo mabe a fingi una mais plus vous passez le temps na batu avion errata de collage l'éducation et pola plus bozo ko sango na bao bozana bango c'est ce qui diminue oyo biso ba congolais tozalaka. On nous réduit na makambo ya ki ba congolais balinganaka te, ba congolais bafinganaka, ba congolais ya bango réseaux sociaux za buzoba, ba congolais ngai na kota TikTok et bien que contenu ya ba occupation de fois nazo bosanaka kotie la bino ba biloko. Na koti na buzoba te, na koti ndenge nazali awa boy. Avec mon pays, na menyo na Congo. Je vous apporte la RDC. Papa Tchelangana nzembo moko ya kisonge po nazo kabiloko. Elingi mata. Tchelangana nzembo moko ya kisonge wana tocha lisuswa lukelanga yango. Yope manix eza wapi nzembo yango? Eza wapi Tchelanga nzembo yango. Po nazo linga biloko imata. To solo la mwa mke wiwi cha yango. Biloko abonde to lingaka. Na lobi na bino tokozala biso nyonso tozoleka na télé. Tokozala biso nyonso ba politicien. Tokozala biso nyonso ba député. Tokozala biso nyonso ba journaliste. Mais tozandenge moko te. Koloba na chambre, oui. Koloba na kamwa studio ndenge nazoloba oui. Mais libanda. Bimato ndima yo. Zwa risque tika ko batama obandiko milela. Oh voilà ndenge nazaboye ozomona nazo te zwa risque. Mwana mobali azwaka risque.
Et ce qui passe le temps, il y a les gens, l'antipathie et la sympathie sont naturelles. Bah, soutenir quand même Bouzo, bah, moi, tant que je suis mona, bah, fille, bah, l'ongora kabilamba. Awa, na restaurant, moi, na kichasa na gombe. Na zaki wana, na mona fille, wana koti, maman, quoi, ou tape de dire, si pele kana minge, na lele foro, wana lobi, les deux anniversaires, nanga, abimisa $800. Je n'ai jamais oublié ça. 800. Apprécié, en d'autres termes, to sepela kanengo lobaka buzoba olongola kabilamba. Et batuya modèle wana, ce sont les personnes qui sont prêtes à tout brader. Et ce qui est même dans la diaspora, je l'ai dit, na intervention de sala qui lobby, na lobby le malheur na diaspora. Mingi vous faites taire les valeurs pour laisser la place à la nature qui a horreur du vide. Pour que biloko mususu ebota. Tant que tozolobe la patriotisme, oyo tozolobe, nanga kamati nzela kei. Jamais mutu atuna, même tangu nanga azalaki awa, président Yasseni, le tout puissant, qui gérait des millions, bande konangai. Vous pouvez me dire quel jour, quel moment, nanga kenda même na otuele dans sa province, a sangisi batu 20, a lobby assisté même batu babola, ne fils que na $100. Ce qui vous en a image en dengue, wana boti de langaiti. Wana tozolo en tant qu'être humain, tozolo bango, pas question à kolobake, o tozaba politicien. Natie la cabine au papa Kadim. Papa Kadima, à la fondation Kadim. Chaque fois, to salaka salaka na eba action, chaque fois, ceux qui te ça l'action, ceux qui ont soutenu Kabiso, ce papa ne le fait pas dans un seul coin, as un politicien, à la Kango sur toute l'étendue de la République, au Kotanga, province, mon côté, fondation Kadima, à Salana no action T. Ce n'est pas parce qu'il a des millions, non, c'est parce que seulement, Azana volonté Kokaba et dépendant Kamout. Nanga qui n'a jamais regroupé. Peut-être que vous allez me rappeler. Dans mon image, moi, qu'on a habité ce qui est solo, ce qui est à l'Okuta, quand vous regardez la bourgeoisie, Oyo, Nanga zalaki ko vivre wana kisasa. Wana zalaki ko mona pasi ya ba Congolais. Bomengo o azalaki nango tango azalaki na bakare minier azalaki komona yango te okoye bisangai même na ngaba soki ozana video ya ndengo anotindeli ngai même na ngaba même na makala awa même soki oboyawa tozonge pa na bango tokena otwele boye bisangai place botindela ngai mwa video asangisa taba tu 10 ba mama wana bazomona pasi ya lobimbo na zwambongo ebele ya République na bambongo na zozwaka ya bakare mine na kosungabi. Rien du tout. Et de manière aveugle, je vous ai toujours posé la question, Nanga revendique quoi? C'est la question que je pose. Vienanga Martin Tomona Awa, la vérité des urnes, en tant que politicien, Azaki estimait que Bazou victoire naïe. Il y a au moins une revendication. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Tobunda Awa na imperium. Parce qu'on revendiquait la victoire, Otozaki estimait que Kabila a joué la victoire Nabisu. Au moins, il y a une revendication. Bande Konanga, token de la logique. Nanga revendique quoi? Le jour que vous allez répondre à cette question, vous comprendrez, Banani Bazan face Nabisu. Il revendique quoi? Kuna ekomi, oh, Batutsi, oh, Bazo maltraité Batutsi. Bazui même bana misusu mati bango bayena bango bale kaka na ba télévision oh bazo poursuivre batutsi oh les réfugiés congolais qui sont au Rwanda bakenda na période ni na circonstance ni bazalaka wapi et bazaka kuna depuis combien d'années? Quand vous allez répondre à cette question-là, ils ne répondront pas. Avant bazalaki wapi na Congo? Les fameux réfugiés congolais, oh, nazomona bato bazoleka, kolobaka lobaka. Vous nous prenez pour qui? Vous nous prenez pour qui? Nazana ba audio awa.
ya ba oyo batinda kabino jamais nga ba oyo bazo promettre bino oh on va négocier. Vous voyez maintenant quand ils sont allés à Luanda, ils sont allés en Zambie, problème nous allons aller na ba dialogue wana tokozwa ba poste tokozonga na Kinshasa ba koma ba konzi. C'est ça le discours. La stratégie il y a des réfugiés congolais qui ne seraient qu'au Rwanda, et la stratégie, il y a repeuplement de nos terres. Il n'y a pas autre chose. Bazane le comme sous-souté. Le nanga yewana banikolanda Samia Dubango. Le kinanga Samia Dubango. Le sa tête est mis à prix. Ya kenana ko kende ko bomaye. Pona nini a telemeli bango likambu ya carré minier lokola ye azaka spécialiste ya ba carré minier corne nanga. Carré minier moko ezaka na maji babenyango zanikodo. Problème nde yango wana ya Sami a Dubango bakomi baluka ye il faut ko boma ye tangu tokoya tokoboma chef moko ya baluru azalaka kuna ainsi de suite. Bino ba collègue nanga ya ba iturien. Oh bomona qui quand j'ai parlé j'annonçais j'ai dit on veut délocaliser. Pouvez-vous avoir le courage de parler? Et vous pensez que M. Tambou Nakoya, des fois fatigué, des fois des heures tardives, pour Nakosa la bémission, pour un sentiment. Je plus de 24 ans de carrière journalistique. Kakaboui. Bambula na sali yango wa naza mwana te nazo bandela nazana na posa caméra nazana na posa micro bamona ngai pe je ne me bats pas pour m'affirmer. Je viens ici défendre mon pays que je défendrai toujours. Vous avez encore une difficulté de vous faire accepter dans l'opinion. Ozolu kanano sala kamwa kombo, voilà pourquoi le nom de Tambou ne quittera jamais vos bouches. Toke na ferme te. Toke na ferme nanga. Toke to visiter to tali mo ngulu to sali boy to limo eloko ya frère na ba collègue nangai y compris j'ai associé ba député provinciaux nangai ba utaki lo mami toke na bango kun na sorti tant kaka population ana ba prendre que monsieur Tambou aliki boy ko bima boy mutu ka bazingi yango yope yaka awa. Bimapé. Bandi ben. Vous voyez, aux hommes on a degré. J'ai même entendu bah petit mogo bazo le cas. Qui viennent à peine. Donc mutu. Azozo kaka moi $100 na bato peut perdre. A sali pe ka média na ye. Zomi mona danger azakona. Ozo sale la mutu publicité à pam. Yona ngai nena ko sale la mutu publicité. Nena ko sale. Et puis ce qui m'étonne, et ça même au comment mutu zaki ko apprécier aux mona kaza même moi maye la classe oyo mais ozo kutake mutu donc mutu baluka et tala kanasim. Il n'y a rien, zéro. Yozana na libulo ozo luka obima. Na mutu asabima. L'homme dont on parle. C'est comme ça que Bande Konangai, pendant la campagne électorale, tout le temps, c'était à quoi attaquer M. Tambou. Bo voté yete, bo salayu. Mutongo zoloba, yemoko balandaka yete, yemoko bayebi yete, bazotuna olisu nani. On n'a pas le temps de le suivre, même bako landa bakotuna olisu nani, et le kozate, mais comme conséquence, il pensait que on devrait tomber comme tout le monde. Mais nous sommes là, double brassard, confirmé, non attaqué, la justice. Oui, nous sommes capables, oui, nous sommes unis, oui, nous sommes en action. Kakaboui. Nanga cherche la tête de Samia Dubango. Et puis azokane la banfumu misusu. Yabakuna ya maji, akende koboma ba chef ya balou. Et vous les politiciens, qu'est-ce que vous faites?
Quand vous entrez même en contact, parce que je sais, vous avez le naïbi. Naïbi, vous avez en contact. Vous pensez quoi? Boye kaka awa bokei, boye awa. Bozi bokonzi, ba Congolais ba talibino, ba beteli pe bino maboko, ba pesi bino ba soda na ba mituka, ba bandiko lo bana bino. L'ordre soki ordre. Mais attendez. Bandeko, modèle toko telemela bino ngana habité. En ce moment, ba maman na biso, ba nana biso, ba papa na biso en débandade. Combien des enfants que moi j'ai vu? Nakanya ba déplacer bazana ba botité. Baboti ba kimela côté mususu ba na ba kimela côté mususu. Bazo ebate ces enfants là na malili ba tu bazo lala na mabanga tel que vous voyez là. Bisika ba tu bazo lala na ba mwa nini wana. Même éponge zate za mabanga batie. Mutu azu mwa kilote na ye atie alali kuna. C'est là que les gens dorment. Likolo ya bato a lokoso. Lelo tozolo baba nanga tozolo baba Jean-Jacques Mamba. Et ba image oyo balobi soki eza ya solo. Vous voyez la bourgeoisie ya bisika nanga azalaki kovanda awa. Et lupangu wana azana ngomo kote, azana ngo ebele. Et il a assisté qui dans sa vie? Au moins biso tozo wuta Goma te. Tozo wuta Goma. N'importe Jules Bumba. Et pas seulement à Tokei, ba image wana bozomona. Ba koti la pebino ya kala bisika tokende. Na Goma. Goma wana tokenda ka ni des ambitions là-bas.
ni candidat là-bas, et ni originaire de là, parce que nous vous prêchons c'est quoi le mandat national. Et je n'ai jamais été ministre. Il y a que les gens posent des actions Nambongo ya peuple congolais ceux qui m'ont je n'étais qu'un simple député. Bakotia la bino l'action en bougement. Yabiso honorable Eliezer descend tomber descend aïe banini les autres Israël passe le vrai défenseur de la population. Pesa sourire, pesa moninga sourire, asera aumela na mokili. Pesa sourire, pesa sourire, amokuna pesa sourire, asera aumela na mokili. Bosolo nde moko ya bakalite na yo yango okoya kolatisa mabe elamba mwana mokolo lopango honorable Eliezer Tam les jalons de la presse congolaise. Pesa moninga sourire, pesa sourire, pesa moninga sourire, asera aumela na mokili. Pesa sourire, pesa sourire, la famille pour la société et la société qui est au souki on zambe à la kaki différence la kisa honorable Eliezer Tambwe apesio sourire topona kiyo totinda kiyo Njinga mbabwani zambi wa mujulu abeneshe koku papa ntambwa amukwachishe mu myanda yenda yonse jiwenzi wakungambulishe ni mabayaji akwenda nawo zambi amutu amufeshe bintu bya bunyi bwa musanga muko batufesha kabichi jimwela merci wa bunyi umela ngopanda combien des années uzanga babeki nazana 8 ans ba ubiji mu mwanda mukulu ngenda no beki Fumuwanyi nzambe kubenesha fumuwanyi vungendengendela mubitochi ngendendenga tumvini byanza bantu benda bampenda eka tikenda kalenga tumvini byanza fumuwanyi nzambe akwela chilongo chene ni chawa kula fumuwanyi nzambe kubandisha myazo fumuwanyi vungendendenga tumvini byanza mwana muti bindi byani byosi biha fumuwanyi mushala mwabe buchi dingi bantu benda bampenda benda ba mwana munjila mulengo atumvini byanza mulengo amenyi fumuwanyi ngashadi ngendela ko kwanyu mulu wai bantu bigala bangela gogo na shamoyo kubyanza bachi kubangela mo kubyanza tu abenda ba mwana muji wendelenga tumvini byanza mwana muji wendelenga me sinyeyo wo musoko la mabintu udwe la mo mufumo merci ndako
idéologie eliezerisme. Pesa moninga sourire, pesa sourire, pesa moninga sourire, asepela aumela na mokili. Pesa sourire, pesa sourire, bamokuna pe sourire, asepela aumela na mokili. Ntango etuluku ya badepute bazotondisa mabenga na bango na mbongo to mpe minzaka ya biso honorable Eliezer descend tobe descend ayeba nini ezotungisa ye base le vrai défenseur de la population. Pesa sourire, pesa moninga sourire, asepela aumela na mokili. Pesa sourire, pesa sourire, bamokuna pe sourire, asepela aumela na mokili. Osolo nde moko ya bakalite na yo yango okoya kolatisa mabe elamba mwana mokolo lopango honorable Eliezer Tam, les jalons de la presse congolaise. Pesa moninga sourire, pesa sourire, pesa moninga sourire, bamokuna pe sourire, basepela baumela na mokili. Dans le souci de venir en aide à la population vulnérable, l'honorable Eliezer Tambwe est censé donner sourire à sa base. Idéologie eliezerisme. Pesa moninga sourire, pesa sourire, pesa moninga sourire, asepela aumela na mokili. Pesa sourire, pesa sourire, bamokuna pe sourire, basepela aumela na mokili. Ntango etuluku ya badepute bazotondisa mabenga na bango na mbongo to mpe minzaka ya biso honorable Eliezer descend tobe descend ayeba nini ezotungisa ye base le vrai défenseur de la population. Pesa sourire, pesa moninga sourire, asepela aumela na mokili. Pesa sourire, mwana mokolo lopango honorable Eliezer Tam, les jalons de la presse congolaise. Pesa moninga sourire, pesa sourire, pesa moninga sourire, asepela aumela na mokili. Pesa sourire, pesa sourire, bamokuna pe sourire, basepela baumela na mokili. Ozala rejeté na famille to na société elakisi te ke osuki onzambe alakaki différence ndakisa honorable Eliezer Tambwe apesi yo lisusu sourire. Toponaki yo totindaki yo lelo bilembo yango ekomi komonana 207 ebale mozindo. Oui, maman, alobi nini? Tu parles. Oui. Mozindo honorable Tambwe liboso peuple na ye na nsima bino kokoleka wapi ye? Oh ya ya ye kokoleka wapi ye? Oh ya ya ye kokoleka wapi ye? Ebete ya moto papa oh ya ya ye kokoleka wapi ye? Mbele ya peuple ye wane kokoleka wapi ye? Abo ya bayanga mwako bakokoka te kokoleka wapi ye? Kokoleka wapi ye? Toute la coordination depuis nasala action wana mutu aya korepondre nga aza te mutu asala yango aza te badiamantere bazalaka kuna badepute ya kuna baza kuna ndenge namonaki nakeka kosalaka mwa radio ya moke na kabinda fo kotala le niveau ya bato misusu kobanda kofinga ko nalobi si je viens postuler à kabinda je n'ai pas le droit tala niveau aujourd'hui lelo awa bozana ba mandat ba voter bino kuna. Nous devons sentir qu'il y a les représentants du peuple là-bas. Et quand nous posons nos actions, tout ça la Congo pour obtenir un retour politique quelconque, non. J'ai dit je suis congolais, Nzamba Tinanga congolais,
Partout où je peux partir, il faut nazala kuna. C'est comme ça que vous trouverez Tomataboué, Tokitaboué, Tomataboué, Tokitaboué. Partout bazo kufa. Partout baza ba déplacer belé. Mais ces gens-là qui vivaient na bourgeoisie na Kinshasa, dans l'opulence ici à Kin, okokendete na bakare minyeye. Seni wana, ceux qui basali audit et gestion na ye, okomona makamune yezo sali. Mais je vois même le genre, mutu akamati photo ya ye, chef de l'État mukolo akenda ko déposer candidature, akenda na nanda kwa nanga bakeko solola. Très niveau. Mais quand quelqu'un qui n'a jamais, yango nazolo même na ba politicien, awa biso to wuti na fermete, tozo baluka nazo tala mwa ngulu na ngai, nazongi kuna nazongi na mwa pondu, nazongi na mwa pilipili, vi biso tozo sala nde yango wana bino ba patron bozo makanyoso. On a essayé de faire ça, mais notre vie, biso vie la biso tozo mené vie andenge nini. Ozumo amuke na revaka Bill Gates te, na zumo amuke na kaboli na moninga. Awa, na zumo amuke na kaboli na ba personnes vivant avec handicap. Et souka, na yeko invité distingué première dame à qui je dis toujours merci jusqu'à aujourd'hui. Aye koluka honorer le personne vivant avec handicap wana o bazaji ko rêver que un jour bako considérer bango ba ya correspondre na bago. Même quand j'avais pris la parole, maloba na lobaka yango wana. Les mots me manquent pour dire sincèrement merci en ces jours. Maloba ezo zanganga pambate, j'ai rêvé ces jours. Maman, j'ai rêvé ces jours pour na yo komona batu oyo babwa kama na société. J'ai rêvé ce jour, maman, parce que Ezabatu Bazala condamné sans que ba jugé bango. Ebele na bango ndengo komona bango wana baya mokili déjà na mandat d'amener na bango ya kede ke babotami batindi bango na ba prison. Distinguée première dame, nazolo bango pambate parce que na culture na biso. Surtout na Congo, kobota mamouane avec handicap ezali babe. Ebele baboma mabala. Na kati na bango maman, ezana mwana moko. Mwana wana zali boso wana parmi bana tozwa en charge. Avant di place wana. Kombo na ye Gedalia. Azo porter kombo ya mwana nanga Gedali. Oyo pe azana structure na ye babengi. Nous vous aimons. Mwana wana tango abotami, papa na maman bazaki na likambute. Du fait que mwana abotami avec handicap, papa ya mwana atinda maman na vacances, maman zonga lisusu te libale kufa. Aloba ke ngai na kobota mwela te. Ba personne vivant avec handicap, maman. Mwana soki abotami aza prisonnier ya libela. Soki bapa ya baye il faut babomba ye na chambre. Tangu baninga na ye bazo sakana yaza na droit kobima te. Mwana nzwaka éducation na école yaza na droit kotanga te. Elamba bakosombela ye te parce que balata ke lamba pour que batu bamona ye bamona ka ye te tina ya elamba ezate. Alors que bana wana maman bango te mutu basenga nzambe babota ma personne vivant avec handicap. Ba misusu pe ba comment handicapé à travers le maladie. Mutu abota mana ye malamu maladie ezuyé a commis personne vivant avec handicap. Ce qui a commis et commis le kola mokili ezo tchola ye balobi eza masumu na ye mwana wana ya muke asalini. Ba misusu pe bazo handicap à travers les accidents. Yangonga na lobaka na batu, toute personne qui se considère valide, c'est une personne vivant avec handicap en téléchargement. Et koti kozala ndenge to kotambola na mituka osali accident okatani makolo comme une personne vivant avec handicap. Ba moto ezali ko créer autant de ces personnes là maman. Ndengo zomona bango wana bavandi
batu soti omoni topesa asbel na biso pesa moninga sourire eza pamba te bato ebele bakanisaka ke personne vivant avec handicap bazaka bato akanda bazaka bato abitumba mais mokili epesa bango opportunité ya koseka te moto abotami aza na prison famille na ye esundoli ye lelo soki okende na bacentre oyo bango bazovivre okondima te mama bazolala na bacarton bandako wana bintseko etonda baza na droit te ya kovivre bato oyo na sina moni bamosusu autant de personnes bavivre 14 ans na centre bazali awa toilette ezalaka te mama papa bakosokola mai na 1h du matin parce que bazosokola libanda mama bakosokola na 4h du matin toilette na bango bakosala na bakantine mama ce sont le resté alors que bamosusu baza na bafamille awa yango soki bomonaka des fois ces personnes ke baza brutal eza brutalité te ezaka koloba na bino ke botala ke pe biso toza pe bato lokola bino à ce jour maman soki na lobi nazozanga maloba eza pamba te baza bato bazalaki kondima te ke la distinga akokaki kotika ya ye misala aya mpe kokutana na bango te. Je dois vous dire sincèrement merci maman pour le temps oyo disposé pour na koya komona bandeko parce que lelo ekozala jour historique parce que bazalaki kondima te ke bakokaki kozala honoré par votre présence nayebi mutu amokili akosilisa pasi ya mutu te mais présence na yo ezokonsole bango maman nyonso bato bamonaka lokola bapersone vivant avec handicap baza bavoyou bazaka nazalaka na bango mikolo nyonso revendication na bango ezalaka moko botala pe biso toza bato lokola bino pour preuve maman lelo okodécouvrir bango tango kobeta mwa tour okomona batalant bazalaka nango mutu akozanga makolo me azangi mutu te mutu akozanga maboko me azangi mutu te mais nous devons exploiter chacun na oyo etikali na nzoto na ye eloko tokosenga yango wana mama lelo en dépit ya article 49 ya constitution na biso oyo ezopesa bango badroit bazala traité. Le problème n'est pas de loi. Le problème est ya ko appliquer yango. Oyo tozokoma kaka. Maintenant ni azo respecter yango. Ba uti kolobao. Ndenge nini akomata. Papa oyo pona amatesika wana tome miye to tomo lié. Ils sont privés de beaucoup de choses. Même la loi que nous avons votée. Je suis parlementaire maman. Et la loi correspondre ten a besoin ya bandeko. Pambate eza loi to saleli bato a français alors que ebele na bango batinda ka bango na classe D. Lelo na kosenga eloko moko bazo senga lokola barata ndenge nini ya kozwa ata éducation ba formation na bomwana soki mécanisme mususu ya ko récupérer bango à travers les centres à travers les formations pour que baza l'indépendant pour ça na bango eza toka bela ka bango mikolonio sauté. Parce que ceux qui te pèsent les lolobi to kopesa te maman. Pour ça na bango ezaya ke bango pe bazwa kata mwa muke balie sakabana na bango balie sakape mabota na bango. Maman na sima ya batu oyo. Bien que bango baza ba prisonnier mususu pe baza na sima. Bana na bango baza condamné ya ke bakotanga pete baza musala na bango komemaka baboti na bango pour que basenga. Alors que mutu soki atangisi mwana na ye un jour mwana na ye wana kozwa ye en charge pas seulement que la condamnation za ya bango et que même tina bana na bango yango toko senga maman soki une politique ça ne relève pas de votre compétence yote mutu kosala yango to senga ka mikolo nyonso en commençant par biso ba parlementaire ya ke to tia mécanisme ya ke même quota ya ke bato yo bazwa ka musala dans chaque société même pour 5% ya ba agent eza bosenga
parce que nga na mitunaka pona ko classer ba biloko na supermarché il faut ka kotango za la licencier mama lokola na linyina sukisa mais na linyina funda quand même bao nazo funda bino pa mama mama ndego zo mwana wana banyokola kanga ya liboso babota ka mama soki babandi kobota mikolo nyonso ndeko Eliezer mwasi nanga aboti ndeko Eliezer na botaki na kangami awa nazofunda bino lisusu mama ndeko zo mwana bango wana soki opusani pembeni okotala tongo bakotia bote babimelinga na ndaku oyo ya basi wana poke bakoyisanga ata yo moko siko motema ekoma kobeta ngai nabalandika mpe to natika ngai nakofunda bino nalimbisi bino kaka bozosekisa ngai lisusu lokola master na bino bokebaka na bino ya mbala suka mama ndenge ozomona bango wana tongo na ndako natiki kaka natiki siko ntango balingi bakwesanga mama na pikle siko babote tala lelo mutu nyonso alingi asala nga bizu nalobi sans effet oyo eza tentation bazosekisa ngai voilà nasukisi wana mama nalingi na remercier quand même les hommes de Dieu oyo baye konorer biso nakoki koyebisa bino mama que na invitaki les officiels ebele baboyi konorer bango bakosala nini na bapersonne vulnérable mais les hommes de Dieu nous ont honorés tozana papa Walesa évangéliste Kabundi Walesa que je dis merci nazo pesa merci na apôtre Ogi Mwimpe oyo aye konorer pe biso nazo pesa merci na apôtre William Tindwa Clovis oyo azakati na biso awa merci beaucoup na papa Gilles Bumba oyo azana sima kuna bayaki na maman tozo pesa merci na pasteur Cédric Lukusa oyo azakati na biso merci beaucoup na révérend Kennedy Mukendi qui est aussi au milieu de nous merci na révérend pasteur Cédric Lukusa oyo ayepe konorer biso je dois vous dire sincèrement merci. Mes remerciements aussi s'adressent aux personnalités. Je dois remercier le couple Lemba Mbongo oyo boyebi papa Christian Yewana. Je dois dire merci na l'artiste oyo boyebi Ndiama Makanda Werason, le roi de la forêt. Oyo tobenga kipe bango mwa ebele na ebite ceux qui bazui contre temps. Je dois lui dire sincèrement merci. Maman, je dois dire merci na Solidaire Optique. Eza une structure etalaka makambo ya misu esungaka pe biso et puis ya pe kosunga ba congolais. Je dois dire merci na bao ba soutenir biso na action oyo. Je dois remercier Braliment. Je ne sais pas si le DG est là sur place parce qu'il a été invité. Je dois remercier les responsables et Food Life qui nous ont soutenus dans l'organisation et la manifestation. Jérôme Sekana. Je dois vous remercier tous, chers invités. Ceux qui n'ont pas dit que moko bokolimbi sangai tant ya maman Isamu Kousé. Je dois vous remercier sincèrement pour la présence Nabino. Distinguée première dame, Nalinga qui peut remercier personnellement les épouses militaires. Oh, peut baya qui peut honorer biso. Bayemba qui avant que oya, je dois les remercier sincèrement. Et tous les artistes, je parle de tous les artistes, baya qui peut nous prêter, ainsi que les hommes des médias qui sont venus nous honorer.
Je vous remercie sincèrement. Nakosuki sa nakolo baboy. Bande ko bomani bavandi message na bango ezamoko. Bota la kape biso tozaba to lokola bino. Merci. Merci beaucoup. J'avais estimé que mon problème n'était pas qu'on continue, il y a kosunga ka kopesa ka ba personne ko rendre bango indépendant ba kotala bango pe lokola bato. Ils ont plaidoyer nanga de tous les jours. Et loin de moi, idée à bato qui pense que je le fais parce que nazana posa, il y a quelqu'un comme un ministre, il y a ba personne vivant avec handicap. Non, non. Naza kunate. On doit chercher ce qu'on n'a pas. Mais oh, zanango kolukangote. Je vis avec les personnes vivant avec handicap tous les jours. Donc, on est kolukana ça. L'action na maintenant avec les personnes vivant avec handicap. Je suis allé à Goma. Il y a une dame dès qu'elle a appris que je suis à Goma, Madame Hortense, elle est là. Elle m'a demandé d'aller visiter sa fondation. Moi, si on a qui candidate président de la République, il n'y a pas personne vivant avec handicap. Asa personne vivant avec handicap, Asa Moutouagom. C'est la première fois qu'elle me voit. Elle m'a dit que quand elle vient souvent ici, elle m'a toujours cherché, mais Asa qui n'a opportunité. Tokutani naï. Moi, na moi, je suis Asa qui candidate président de la République. Nenga Zawan, Aouti Soki n'Allemagne, ne bisika Zaïko Vana na mobali naï. Les villageois, moi je viens du village. Je suis allé. Parce que j'ai toujours estimé que, admettons, je ne le fais pas pour avoir quoi que ce soit, pour avoir même ce ministère. Si le chef me propose na volonté, nangai, na koboya yang. Du moins que le chef m'en impose. C'est compliqué. Nous avons tellement de choses à faire que biso tozagana posa ya ouanate. Nazo pesa mbote na capable Sophie Kakuchi. Double brassard mwana kabalo. La Sophie Abari. Je dois dire merci à tous les capables au Bayaki, Kotika, Nzoto ya capable Odile, Namabele. Bien que nous apprenons des choses aussi par la suite. Tellement que mon kili n'a vu sur les lois dimanche des rameaux. Mon kili est comme compliqué, comme matata. C'est tout ça. Et quand moi je vous parle, Nazolo Banabino Bande Konangai, Boya en action commune pour la République. Boya tosala la bonne politique, Pombo Ganabiso, Tokola Mukaka Kaka Boete, Tokuchi Bashiba Tongite, Bisomoko Tokotonga. Et Banani Bakotonga, ils a Bisomoko. Qu'on change mon comportement. Mettre les sérieux. Voilà. Voilà. Nous sommes ces cabines de croisement, cabines de Kassavou. Ozana Benelux, Tozana Fédération, en Allemagne, et Bandi, Tozo Zela Bandeko à Suisse, Bandeko ya Israël, na Tel Aviv, Bazaliko Sangana Mouké, Mouké, Bao Bazana Maroc, et nous attendons la suite, Irlande, nous attendons, mais ce que Ozana Canada, ils ont déjà, États-Unis, ils ont déjà, Afrique du Sud, ils ont déjà, Angleterre, ils ont déjà, France, ils ont déjà, Congo, Awanaba province presque news. Tout ça déjà. Nous sommes les capables. Yakabali Samoli Monayo, Namabele Nayo, ainsi tu ne les trahiras pas. Bande Konangai, on doit cesser de vous manipuler. Nos positions de frustration. Nous tous ceux qui, tant Wazoli Ayo, Yemoko, mais ceux qui ont Zuli Kambo, comme il Kambo la République, je viens vous libérer. Nanga promet d'aller libérer Bande Konaituri. Ako libérer bangonani. Libère-toi d'abord toi-même na
possession na esprit moko ozanango ya lokoso ya kozwa trop mbongo wana ozwaki na seni na bakare mini okati ko vivre ngo po yo na mwasi na bana na yo boko kati lisu ko souffrir ta. Allez, c'est langa nzembo ya kilubakati to sukisa wana parce que il faut lokola to bandaki na ya kisonge to sukisa na oyo to telesa mwanda lesa imu ya ampe. Ouais. Kuli bantu bayukile kutafuna mwana waleza shika tafuna pano ne matenga kuluka ino si ubanda ule mundamu abo muyule kutazangi ne bukola kola kufundisha abantu ke mukalonga busekese aye babo nabala wiulonga bya munyanshi ulombola bantu lekai wipi lekai wo wipi abantu bakeleza lekai wo wipi bantu mukatemanga aye babo wibaka timpa kiwamanga kutalukane kwenda ngendo milambe kufundisha abantu bayuke mwana waleza usonganya abantu twingidile ileza tulayi milambu nebya kushikisha kana ikubalanda bige mulu wilwaga aye mwine babo kutula byoko mpikira bakwabo nabo ibalombi balombela bezamba muntimi nejatunene jimi yaba mulu kitaganeta ibantu kuwala mukaka kuli bantu bayukile kutafuna mwana waleza shika tafuna pano ne matenga kuluka ino si ubanda ule mundamu abo muyule kutazangi ne bukola kola kufundisha abantu ke mukalonga busekese aye babo nabala wiulonga bya munyanshi ulombola bantu lekai wipi lekai bo wipi abantu bakeleza lekai bo wipi bantu mukatemanga aye babo wibaka timpa kiwamanga kutalukane kwenda ngendo milambe kufundisha abantu bayuke mwana waleza usonganya abantu twingidile wafuko nasilise émission botika muyibi mitema mabe alobi totangisa batu baye banzambe. Allez, il en est fini. On va se retrouver. Merci. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.